chez Bolobi Moïse Mbi Azandumba. C'est que bino pe bozara bandumba bokuta na kana Moïse Mbi quelque part. Bolingi sko bo laver réputation na bino bo bebisi ya Moïse Mbi. Comment fait-il que bino boko sangene kirimo ko ya bato mandefu a pembe mona bato ane na mandefu ezana nous trop jeune. Bo c'est la ke ba réunion. Bo mo te ke ba réunion ko simbité. Abeta lisusu et simbité lisusu pe ko simbarate. Surtout na boya ki pourquoi pour les managers ils avaient refusé à kena kutana pasteur Moïse Mbi moko. Non, il faut que nous nous après to kumbi pas pasteur. Nabiso ki bobenga c'est que bobenga na permission pasteur. On beti si bana batu ba guitare na ba studio ba joata 50 francs. Allez on dit moi $3000 pour na 2 ans si mo pesa bango ba combien ba $20. Ba on panzo sangonde ba on panza bande ko mususu lelo. Na linga bango makasi. Yango na boya mbongo wana. Donc il te dit andimaki contrat peut-être ya montant on va proposer kinga. Lelo on le la po ani. Ce qui succès ça la bien to suki kana succès ndeko tedi alela na internet po ani. Je préfère que nzambe amatisanga na place ya Monique ekoki nanga oyo epengwisanga te. Ke na mata na ba gloire oyo ekoisi bandeko ebele lelo gloire oyo bandeko bakoyi nango na sima na bango ba misusu baboyi ba osambela te. Soki na lobi ke ekomelanga te c'est faux. Ekomelanga pe ekomara toujours. Naroki peut-être que douter na nature na obeta musique na makasi na nga ezo simba te la rezala te ba yeli o proposition signé au coma grand ma beza après avoir signé au comigrant au Mathieu na suka bango moko ba komo poto lisusu buzoba sine ya komatango ezani na profiter même ko loba na bande ko mususu esi batengami l'air est grave ko wela kotenga mate poso ko yebi biloko eza kati na yo obangati. Donc ata muta elio signer na papier yo lia mutu te mais to pesoka nini tenga na posa na moti. Shalom, c'est Papa Moïse prophète. Il y a église Hosanna. Na ye kopé sabino message de l'eau pour ba oyo bazala ba blocage, ba limitation, ba mari de nuit, ba esprit de mort, ba maladie oyo et si la kate. Mais mingi na zana besoin ya ba oyo ba tambola partout. Oyo ba luka ba délivrance, oyo ba mata kutu ba vio pour ko luka ba délivrance et simbate. Na zana besoin na bino boya pobo bika po ite ngonga na bino ekoki. Awa ba benga ngo terminus. Awa ndezali sika ba démonios surtout basukaka moto moko na ya ate azwa délivrance ka bikate na le salamate bangonio surtout babika avant kutu boya bofukama bosenga Saint Esprit ala kisabino soki Papa Moïse azali ya ye ou bien ya yete ako répondre bino tout de suite bokota na YouTube bobeta Papa Moïse Prophète TV bokomona ba témoignage ya bato belé oyo babika déjà oyo basala. Na kumisi nzambe ya Hosanna na kumisi nzambe Papa Moïse kwa bikisinga na maladie estomac na banda ko souffrir mingi na estomac ezaki soke kanginga na zo lala te ezo sala pasi tina mukongo moto ezo bimanga kolia madesu pasi babilo musuko lia ngo très difficile
depuis papa Moïse abondela mpo na ngai nazwa kimia. Nzambe papa Moïse asaeli ngai minene abikisi ngai na estoma na melaka lisu pantomètre te na bwaka ba pantomètre. Merci Jésus, Nzamba pambola papa Moïse. Shalom, shalom, shalom peuple de Dieu. J'avais beaucoup de difficultés dans ma vie. Nazaki Moutaba Régé. Un peu partout là, où vous contrat, où vous Moussala, après quelques temps, Kakaboué, Mukolo compagnon Yinio, Kabou, sans raison valable. D'ailleurs, au Koutanana prophète Moïse, le prophète Moïse, Aza homme de Dieu. Aza homme de Dieu, tout ça va aventure. Aza vraiment Moussa Lienzambe. L'homme de Dieu a prié pour moi. J'avais des masques, masque à Régé. Et depuis que l'homme de Dieu a prié pour moi, je vous dis, tout a changé dans ma vie. Tout a changé dans ma vie. A changé Nyonso, Nzambe a Fumola la porte. Mon prophète Moïse, que Dieu te bénisse. Depuis 2012, ils ont yokaté. Docteur Baibisanga Eko yokaté. Qui n'a pas deux rendez-vous dans l'hôpital ya minene. Baibisanga Eko yokaté. Moi, je peux la opération pesate. En tout cas, na vanditi lelo na yoka kana ngai te na lito na nga gauche. Mwana na yo komo na nani? Na yo ko lobi mwana na nga komo mwana na nga liboso komo na nani? Marcel. Nazoka na kangika lito yo kaka nazoko na oyo banda ko yoka te, ça veut dire que la yoki Nzambe na ngai. Oh na pusi ku téléphone musika pour fait. My God. Nazozela bino nyonso tout na moto. Santé nationale puissante chez Dr Cathy Munga. Comme on a sœur Cathy Munga, nazali naturothérapeute, nazali kosura bandeko bazali na bokono ndenge na ndenge au moyen de plantes naturelles. Bandeko bazana ba problème ya ba hémorroïdes interne tout comme externe, infection urinaire, prostate, azoospermie, obota ezalité, rhumatisme, nerf sciatique, gouttes, règles douloureuses, glaucome, vision floue, motupa si intense, sinusite, awa nazana kati ya laboratoire. Ande bisika na sechaka ba plante, banzete, ba makasa ya ndenge na ndenge, depo na nga yango yo esika na salaka ba formi na ba solution na nga. Merci na équipe mobimba ya maison chez Cathy, en particulier Joyce Bola. Shalom, shalom, peuple de Dieu de partout. Vous qui suivez cette grande émission, la recette chrétienne avec Yves, Ipan, Tossa, Gretin de Faux, là, vous avec la série continue toujours dans votre chaîne Super Promo D143. Voilà, nous sommes déjà avec le frère héritier Kamanda, donc Moïmi Nankolo. Nous allons à Togo Solo là par rapport à Nyon sur notre table et ça fait plaisir Makassi. Merci na Piro Mazana derrière la caméra, merci na assistance Nayo Jean Panzou l'artiste, merci na Madame na Yves Pan et Super Promo D143. Voilà tout petit mot pas ya frère héritier Kamanda. Bonne santé Nayo aussi ya Moussala Nzambe. Santé za bien ngolo Nzambe nyonso etambola bien par la grâce de Dieu. Ya Moussala Nzambe Nyonso ekende normal. OK. Bandeko ba monde pour la première fois. Bah, frère héritier, chrétien, musicien ou bien musicien chrétien? Non, frère héritier, c'est un chrétien musicien. Naza chrétien, mais vie nanga qui me Christ les a accompagné dans la musique. Ils ont accompagné la musique chrétien, liboso, musique et nassima. Voilà, ça c'est bien. Alors, pour la première fois, bandeko batala yo na Super Promo 243, et mon bandeko wana na ba chrétien nyo surtout bazotala c'est nettement. Nakoloba eloko moko ezali le frère héritier Kamanda eza na bao baebi eza pe na ba oyo baebi te donc sur internet eza mbala liboso ya kolekana mais nazo senga batikala vraiment attentif ya oyoka na émission oyo bala nango pe na bia bafungola matoyi mibale bayoka. Voilà, merci, ça c'est bien. Bafungola matoyi mibale bayoka. Alors tout kenda directement na parcours na yo toyoka baloye mbebele kitoko voir aussi ça va nzamba zo sunga tozomona ndenge ozoyembela nzambe wana nzela nini yo tamboli pour que lelo koma na orchestre na yo moko. Bon nzela nga na tamboli ya liboso na musala nzambe nga na zamo na église fait pako nzambe malamu na uti na fait pako na bandi na chorale na se ya marola baberka berger kandolo na fait pako ba cordon Didier ba tebele après fait pako nde tobimi libanda to komosala parcours na nde na biso
parcours tozosala ndenge na biso tant que baima mais tozocontinue toujours na parcours oyo na chemin oyo Christ atikaki totambola nango kaka donc nzela eza bongo à part fait pas cause une église mosusu totambolaki l'église de réveil lelo komi ebele awa tomoni oboza na église de réveil est-ce que na nsima fait pas cause nzambe malamu otambolaki betonga mosusu te si naza na baeglise oyo nalekaki à part fait pas qu'on a une église à la louange et pas pasteur Ngalas napesi ye mbote ya oleka nayembi pa pasteur Ngalas à part fait pas qu'on a yembi na esek et pas pasteur Cosma ou Lingula napesi ye mbote ya oleka na mama Esther na kati ya zo donc toza bayembi oyo tobundi mpo na esek na zo na botanique pardon tobundi makasi wana donc na jardin botanique toleki wana tobundi toyembi ya trop bato bayebi à part ça na l'équipe une église ya source de vie et pas pasteur Miko Bachika na l'équipe pas pasteur Arthur na Yolo na l'équipe pas pasteur Josué Kingongi là na komi na Bumbu donc baza un peu belé sur na bandi botanga na rosi lisate voilà inconvénient nini papa sinini obstacle nini okutana na musala wa musique na musala wa musique obstacle c'est belé soko oza motema te otika même bandeko tomona babima to enviara na libanda te eza monde moko eza na souffrance makasi premièrement na bato ozokamba et deuxièmement du côté finance soki vraiment oza na motema te otika bamisu baolinga yo bamisu baoyina yo bamisusu bakoloba mabe mpo na yo bamisu bakoloba malamu mais sauf que soko yebi but oyo yo ozoyembela nzambe okende de gauche à droite te oza toujours tout droit obanga te voilà okobanga te ndenge olobi awa ben toloba combien d'années na mosala oyo ya musique komona yo boye oza 6 jeunes alors obandi yango ndenge nini pour que oparcourir na ba église ebele oyo ozobetela biso awa na année nini obandi et puis combien d'années depuis osali mosala wa musique donc na monde ya musique na carrière solo na nga depuis na bandi je peux dire que na roza na ba 20 ans na carrière solo tant na bandi ko kamba orchestre ngai moko 20 ans esekoki depuis 2000 ko uta na chorale kobima ko banda ko forcer na bossa na kina l'équipe na neo pe na leki na frontaki neo mukie pona lukana perfectionner lisusu voix moi mukie na lekani pe na neo na bandi ko sala ba orchestre malembe et na départ j'avais même aussi des pasteurs au bazako soutenir ngai comme ba pasteur Félix Lokanga Mvula azalaki wana soutenir ngai pe moko na moi 100 francs na moi ni carrière eza parcours eza vraiment costaud malgré ba obstacle malgré ba problème ndenge na ndenge mais tolenda kaka voilà bozolenda kaka musala nzambe eza facilité ko travailler na elanga ya tata il faut ça vraiment oye moko bengi so ba bengi yo to kokima alors to benga un peu l'homme de Dieu pour aller pour musala nzambe eza déjà évangélisation oyo salaka par les médias il y a yemba déjà ezali évangélisation voilà ben ezate na ba ndeko pe baleka o baza po ba ndeko belé ba baby hein ba yembi na nkolo ba pasteur belé baza ko beba est-ce que ça la proposition moko bo eteye la yo okoma moko kati na bango comme occultiste comme magicien okende kota kabal pour que les lots en la succès pour que lobby ozwa mosolo okoma na mapango tout ça est-ce que comme la hauteur na musala wa musique pe belé ba simbi bon soki na lobi ke ekomelanga te c'est faux ekomelanga pe ekomaka toujours ma objectif nanga eza ya kosomba bandako te eza ya kosomba mituka gravité po eza biloko oyo ekoya nango kaka atolingi te ekoya po mutuka ekosungo na transport ndako ekosunga yo par rapport ya stabilité na yo ya résidence oyo bato bakoyebela yo ke epa na ye ezalaka place XY eza bien mais babiloko wana ntango ezoya yo il faut yeba qui suis-je naza nani po eza na philosophe moko alobi je doute mais je pense non je suis
nakoki peut-être kodouter na nature na obeta musique na makasi na ngai ezosimba te l'art ezala te bayeli o proposition signé okoma grand mabeza après avoir signé okomi grand o Mathieu na suka bango moko bakomo poto lisusu buzoba tina ya komatango ezani tant mieux même ata biloko wana ezoya na luka kokanga toujours motema d'ailleurs na profiter même koloba na bandeko mususu esi batengami l'air est grave kowela kotengama te mpo soki oyebi biloko eza kati na yo obanga te donc ata moto ayeli osignera na papier oyo olia mutu te mais topesa okaa nini te ngai na posa nango te nga posa nange eza nde ya mutu oyo akoya akota na vision oyo nzambe apesi ngai donc soki okoti na vision oyo nzambe apesi ngai nde totamboli ensemble ebele bakota bon nazokalifie te lelo tozoyoka bakomi kobelela na bavideo na banini ka bango momba oya oluka yo ka bango moko soki orespecte contrat te baosambwisa yo alors même si orespecte contrat na bango monde oyo toovivre eza monde examen oyo a réussi un examen na première session aleki oyo a raté première session akomi ozela deuxième session alors bato baoleka na première session mpo na nga na okoloba eza bato au jour ya enlèvement bakozala enlevé souffrance ya tribulation ya nini baomona yango te bato bakoleka peut-être na deuxième session eza bato bakoluka kotikala kolenda bameka mpe kosigné marque ya bête na kozwa marque ya bête te mais na préféré na vivre en tant que chrétien je mourrai chrétien siko moi je préfère yake nazala boye soki tosola na yo ndeko Yves bon muto ya sali ke tokutana na yo ayebi ndenge nini na vivre na posa mbongo etant que humain na posa perdre vie na ngate vie auto vivre papa Yves eza elengi makasi yo ndeko otala ngai yoka bien vie auto vivre eza elengi nakutana voir même na diamantifère moko monene alakisi nga badiama na misu mibale ayebisi nga mpe kozana eloko ya kitoko na kati no so bakisi nga eloko okomi grand mais naboya na ndima na nga te je préfère que nzambe amatisa nga na place oyo ya monike ekoki na nga oyo epengwisa nga te ke namata na bagloire oyo ekweyisi bandeko ebele lelo gloire oyo bandeko bakwei nango na nsima na bango bamisusu baboyi baosambela te ya musique eyaki ndenge ni proposition bon na musique eyaki na banzela ebele oyo eza média moyen na loba eza te sunga bandeko mosusu mpe baotala biso non eza média moyen na loba eza te mpo ngai nazana te mpo na otanga bakombo ya bato mais baza na bango baoproduire na bango mpe bato yango baosala mpe bakombo mais misusu bakomi olela mpe na bainternet et après bakomi na bango olela andimaki asali ne succès abeti nzembo ekangi et après akomi olela siko ntina nango eza nini ntango ondimaki na nkuku mais air condition ye difficile okomi olela na média mpo biso tosani siko ngai na ogarde na nga position na nga oui nana posa producteur nana posa bapartenaire soki baye toboya te ndeko dive ndenge abetaka drum na vase donner ana posa mbongo so mbongo eza ta oya te timote ndenge abetaka guitare na vase donner ana posa mbongo so mbongo eza ta oya te consola gloire ndenge babeta bongo levi piano bana posa mbongo po bango bavivara na musique sans musique baovivre te alors yo siko oyebisangaki nakanga bana bato navandaka na bango bongo nayebisa bango tobeta miziki nzambe opambola yo non na naposa mbongo mais naza naposa mbongo te ya contexte oyo otunelinga soki ya contexte wana nakoluka yango na miziki te mpo nasali bavoyage nayebi banzela nakokenda ndenge na nga natiki na nga bulu ya nzambe voilà. Merci, ça c'est bien mais na place ya ndeko na biso oyo Alvin et puis ndeko na biso oyo ayembaki nzembo pa pasteur Moïse Mbi il paraît que ezalaki yo nde baproposaka yo osigner contrat comment ndeko mosusu nani oyo ayembi nzembo Kedi voilà ezalaki na place ezalaki nde place na yo babengaka osigner contrat pour que travaille na pasteur Moïse Mbi. Je me souviens ezalaki na 2017 16 ou 17 Air Pasteur Moïse Mbi a lancé communiqué qui est dans la maison de production nazalaki muta liboso na komaki na compte na et kokoma na 2020 si je m'abuse pas 2020 19 20 téléphone nangé sonné
manager moko ya Bibomba Musique abengi ngai. Non, ils a frère héritier Kamanda oui. Ah biso me label ya Bibomba Musique. Tozana posa ko produire yo metinde la biso bason na yo. Bon le rôle au commune en 2017 par répondre en 2020. Et 19-20. Na boya ki ko tinda so po na yebi mutu te. Mais tellement qu'il y a luka ko sala ba investigation na ye selon maison na bango label na bango. Baluki ti adresse na nga ba meki ko se renseigner. Mais herba yo bisanga na téléphone to kota ki na page Facebook na yo to kuti adresse na yo to kenda ki na avenue na bino avenue X ozana bana boye to meka ki ko se renseigner ba yebisi biso za mutu moko bien et là na ndimaki baya pe 2-3 fois na ba répétition na biso na kati ya butu baya basenga ki na pesa son na nga na pesa son na interpréter nzembo ya pasteur Moïse Mbiye na interprétaki basepelaki esalaki ye babengaki ngai na Royal na bandeko wana tovandaki tomekaki kosala un peu débat na bamanager par rapport ya bamontant mbongo balobaki j'avais pas aimé omoni papa Yves musique oyo tosala ya mbongo moto akoyoka vase d'honneur bana studio bazoprépare eloko eza na bato ntango mosuku tu balibana nde baopesa 100 francs wana mais bana bato wana pozwa bango bokena bango ba répétition bokenda obeta quelque part eza mbongo. Alors par rapport à montant ya mbongo ba proposaki ngai et pas ba manager que $3000 pour un contrat ya 2 ans na boyaki natalaki bana mai yo nazana bango na pesa bango combien bolimbisanga na langage to benga na toujours bana mai awa je ne suis pas pasteur awa je suis musicien je suis adorateur. Donc pasteur na cher awa je suis adorateur. Donc na bana mai etant que ba musicien to benga na bongo bana mai yo beti si bana batu ba guitare na ba studio ba joata 50 francs te allez on dit moi $3000 pour na 2 ans si mo pesa bango ba combien ba $20 ba on panzo sangonde ba on panza ba ndeko mususu lelo na linga bango makasi yango na boya mbongo wana. Mais il y a un salopé grand, il y a un salopé bien comme disent les Quinois que vous avez déjà payé na pasteur Moïse les lots de côté dit babimi les lots de côté baza pembeni ya pasteur Moïse Mbiye tu ebi abimi si bana ebele les lots babimi mi bomba musique ce qui pose ayi wana na ndenga visibilité nga salopé bien frère la biso héritier. Bon na okolo baboye surtout na boyaki pourquoi pour les managers ils avaient refusé à kena kutana pasteur Moïse Mbiye moko. Non, yo il faut banondimana nous na biso soko ndiminde après to kumbiwe pas pasteur. Na biso ki bobenga seke bobenga na permission pasteur. Loko la bino ngana bino debe zo simba te bosala ke to kutana pasteur. Loko la balinga ki petenga pe na boyaki. Na okolo bake Moïse Mbiye c'est un serviteur de Dieu oyaza renommé. Na roki koleka na te na média na loba biloko moko boye contre Moïse Mbiye oyaza yango te. C'est faux. Mais eloko moko na déplorer ce qui te dit andimaki contrat peut-être ya montant on va proposer kinga les lois les lapo ani ce qui succès ça la bien to suki kana succès ndeko te dit aller là internet pour ani oh eza le rôle mbongo ba proposer kinga na zo net $20 par mois yoko dozo $20 par mois et bongo bato bazora $10 par mois ce qui mbongo nezaki mukia linga ya boya mais comme andimaki c'est que zaki belé à assumer na pesi pe mbote ya oleka po ke majabu na majabu kuna to tombele ba bonne chance abeta lisusu loko pe kanga et ça bien et surtout que chance to bimawa bande ko balobeza pisi moi kela nzebo ya passer Moïse Mbiye to bimawa yo kyango et simbité et simi mende mbwakela non et simbité et simi comme na simbité papa Yves et simbité oh et simbité yo kana ebisa yo nzembo simbité te comme titre ne simbité ah titre nzembo eze simbité po banguna makamuna bango esimbité OK comment fait-il que bino boko sangene kirimo ko ya bato mandefu a pembe mona bato ane na mandefu ezana nous trop jeune bo ça il a ke ba réunion OK mo teke ba réunion esimbité che bo lobi ke Moïse Mbiye azandumba c'est que bino pe bozaka bandumba bokutana na Moïse Mbiye quelque part bolingi sko bo laver réputation na bino bo bebisi ya Moïse Mbiye na lancer communiquer mon to message et pas la réserve de l'Éternel na pesi mbota oleka abeta lisusu esimbité lisusu pe osimbarate ba ba ndoko ta makita ba osala tout mais ya o mata
botumbi ndako me ya omata bokoti makita o ndumba asente ya omata kaka na place yake moto yango akita ya okendeka likolo donc esimbi te esimbi te toyoka mpe loyembe moko propose bandeko nini par rapport à orchestre na biso et surtout plus tomoni bandeko bala nsima na biso mpe awa propose biso loyembo nini nazobeta nzembo moko na batitre oyo naza nango na studio titre nango eza awa bien que naza na bachantre te nazaka na badéfenseur na préféré kotambola na bango po vase d'honneur eya nde bango donc soki oyoka bason ya vase d'honneur eza Lévi eza Timothée eza Divin eza ndeko gloire aza sikoyo na pene eza ndeko consola ye wana nde abeta guitare baso ya 5 fil wana mwana mokie na misapi na ye donc naobeta nzembo wana ya awa ebongo tous sont dans la plateau. Merci en tout cas Pierrot Mazalana derrière la caméra. Si nous sommes en connexion avec toi, Pierrot Mazalana, si nous sommes en connexion avec toi, Mema Bisso, c'est parti. Oui, allô, madame, bonjour. Oui, madame, mais c'est quoi vous ratez? Et ça, quand on a bandal City, avenue Pati, numéro 325. Non, je suis pas au raté, juste dans la pharmacie. Ah, au moins, la paix, nous avons tous les polos, l'essentiel. Les armes, mais c'est pas au raté. Ah, vous avez. Merci beaucoup. Naipa na yo, Monsanto yo, Monisanga loboko na yo. Zabalolo yo, Azosale, Azosale, Zambalolo, Azosale, Azosale. Vraiment adresse à mon l'essentiel pour mon nuance. Tout ça n'a pas spaghetti, tout ça n'a pas loso, tout ça n'a pas pampex, tout ça n'a pas jus, tout ça n'a pas sol. Donc il y a Nengue à Paris, Belgique, London. Moi on a pour tout nuance à Anaki. Tout à fait, le numéro de la téléphone 097 83 43 746. Quel stock! Vraiment! Cliente, satisfaite. Merci. Thank you. Shalom, shalom à vous les enfants de Dieu. Na pesibino mbote na kombo na Yesu. C'est bien moi votre frère, le pasteur Israël Nash. Je vous salue au nom de Jésus. Je suis précisément à Kinshasa. Naza responsable ya Ophelina. Jésus est mon papa. Na ye liboso na bino pour représenter bino bana o bozo mona na bilili pe ba difficulté tozanango. Na bandaki musala oh ça fait longtemps ya koboko la bana selon ainsi dit l'Éternel. Mais ba difficulté ezamingi difficulté ya loyer parce que tozo futela et puis difficulté au foot la bana minerval pour to chute au bandaki to pesa qui avance mais tikali ndambo nazo banga ke bana oyo bakata classe bakoma nango na sukate. C'est pour cela Dieu m'a mis au cœur na lancé message oyo na batu nyonso ya motema malamu basunga bana oyo bozomona na bilili bana oyo bozomona na bilili ndambo na jeu na rond-point Ngaba ndambo Victoire ndambo Limete et puis ndambo l'état pesingai pona bande kolanga nyonso ba congolais bobi ba réalité nini to passer nango na mboka soki nga simple individu na ndimi kozwa bana oyo na bokola na ainsi dit l'Éternel. Ce qui l'État s'est décidé, tout le monde a sous fazer na nzelate. C'est difficile, il y a aussi la ngonga moko. C'est pour ça que nous lancé appel na bana nyoso nzambe pour na classe ya bana oyo, pour na loyer na bango, kolata pe kolia na bango. Na osenga na batu nyoso baza cœur sensible, pe baza na motema kosunga ba sunga biso pe ba salisa biso. Toza na commune ya Kalamu, quartier Kauka, référence ya monene tukanga mina université Kimbangiste, avenue comme on a Marin, le numéro 16. Le numéro de téléphone à biso pour na bateau balingi ba contacter biso pour na ba détail mosusu, ils a plus 243 89 72 32 229.
Si c'est vrai, que Christ a dit que la polele, a dit que dans la seule que l'on a matobika. Mais n'a invité les soucis. La seule qui est de l'eau au souvenir d'un écran. Il y a un souvenir en face de lui. Vous avez vu que c'est la Christ qui est pour nous installer là où on a. Voilà, vous avez suivi la chanson Awa. Donc, vous voyez pourquoi Awa pour titre Pelobaka. Vase d'honneur, plutôt, j'allais dire vase d'honneur, chanson Awa. N'évitez papa héritier. Pourquoi Awa? C'est-à-dire, par là, nous avons banini dans quatre chansons. Merci de la question. C'est toi, Minzemboyo Awa. Awa Nzambe, Awa naobeta lisolo ya Europe te, naobeta lisolo ya Amérique te, ya Asie te, Océanie te, naobeta lisolo ya Awa. Vous savez, il y a un adorateur.
azosalela nzambe me yaloba nga miziki na nga na Congo te poto kaka wana ya liboso point ya liboso donc nga na miziki na nga Europe te nzambe otombolela nga awa nzambe otombolela nga awa ya mibale but ya nzembo wana ezali lite ya mobimba oyebi fa Yves bafamille otouti ebele bandima biso te Yves yokuta ozano eloko te eya moko kuta na mamo ya boti yo abiso sone ebake na obota mwana lokola yo nde nabotaka te siko na kati ya nzembo nga na osala priere nayebisi nzambe boye kopambola nga musika te ka place bato basekaki ka place oyo balobaki esimba te pambolela ka wana eza lokwa Gédéon ti babengani ye babwaki ye me na nsima bakeluka ye donc ka bato babenganaki ye ka bato bakeluka ye siko nga mpe héritier kamanda kaka bato batiolaki miziki nini yabetaka koyemba nini yayembaka donc ka le même place wana bato basekelaki nde na osenga nzambe kaka awa soki nzambe akomisanga Europe pas de problème Amérique pas de problème mais ya liboso awa donc avant que na Europe babina RDC babina avant que na Europe ba se prosterner ba adorer nzambe na ba chanson ya vase d'honneur Congo nanu banokumisa nzambe na ba chanson ya vase d'honneur donc nasali synthèse mbala moko na lobi awa musika te soko landi pena bien na bamaloba oyo eza na kati na oyo eza na studio oyokaki na oloba awa ote nga na obalela awa te nga na obalela na Europe te na Europe bato bafingaki yo etula awa baosepia na mariage no te balela kaka awa pilo lilo na quartier bamere babima na maputa na tolo bajeune garçon bakoma koyimayima petit to apena lotaka ye menaka te awa ça c'est bien awa alors source d'inspiration ya négoritier eza nini to mpe eza nani po tomonaka lelo bachrétien ebele asali chanson na ye mais sans pourtant mona azali bongo père spirituel na ye mpo alakisa le oyembo yango tozomona banzembo ebele lelo bafiasco ezobebisa vraiment bana na nzambe akoti alobi verset biblique mosusu me na bible makambo alobi kuna eza te nayebi te source d'inspiration na yo ezalaka pesi nini est ce que olukaka mpe basali na nzambe soki osali loyembo mpona orientation na oyo etali bongo la bible conseil baboya yango te mais si vous êtes un serviteur de Dieu il faut banda beaucoup plus koluka nde Saint-Esprit koluka bato te pasteur amutu lokwa yo évangéliste amutu lokola yo ntango nzambe ainspiré yo na nzembo yo lobi nakende oluka pasteur po abongisa attention pasteur aopesa yo oyo eza ya ye mais oyo nzambe apesi yo eza directement connexion na yo na Saint-Esprit il faut azala beaucoup plus na confiance ya Saint-Esprit ke ya bato une source d'inspiration non? Source d'inspiration c'est l'Esprit de Dieu. Donc ça y a un mobile. Moi je suis un taximan. Même si na vani na volant nzamba lobelanga. Na ya to musora allo dive. Na na bon moko mais na enregistrer on a téléphone faut tout pour travailler. Les vieux za bien na clavier na ndako. Eza lo rola nzembu ya couple buloba talatina ngai nani ndeko mente. Mente ngai na linga kankolo Yesu. Mais nana ba façon na yemba ngo. Oui. Ya yemba. Mais nga pe Saint-Esprit inspiré nga na ndenge nanga. Batu ba luka ba yeba pourquoi na sale la nzambe. Mais so na biki na banda ko beta li solo un par un ya esiko nzamba zwelanga. Batu ba ndima te. Tu non frère mete wana mwana juste pour une minute c'est bien. Na façon na mbaninga bakotuna ngai. Tina nini nayembelaka yo mokili ekotuna ngai tina nini nga nasalelaka yo Yesu akufeli ngai alongoli ngai na pasi Yesu atonda bolingo tina nini ngai na mitungisa tala tina ngai nalingaka kolo Yesu mbisika na kweyaki otelemisi ngai na bonzambe na yo mbisika na lelaki osekisi ngai na bolingo na yo ya elonga na ngai Yesu atonda na nyonso
Voilà. Tina nini ngai na banga. C'est un peu ça. Merci, ça c'est bien. Je crois bien toi qui va mongongo ya artiste belé bimian ngana yoki Charles Mumbaya. Rumona yoki netia Denis azala katia ya Denis Ngonde. Na yoki pe lisusu fa Mike pe mo ndamu na katia. Na bité. Mema biso nanu na ba grand wana. Est-ce que ça peut na moko pa vandisa le bino? Obimate le faut vendre yoko la musique on a zo beta. Na sens que au vani na ndako radio quoi. Obile no obimate fona yoko frère Denis Ngonde. Oui, bon. Ya robomba te ya ozala clair. Frère héritier Kamanda soko yoki esika zo yemba. Bilo wa frère Mike oyoka posa. C'est un frère que j'aime beaucoup. José Nzita, c'est un frère que j'aime beaucoup. Donc, Nalingara Bandeko, on a mis balai pour Sokotali vraiment mingi na Bible. Il y a une polémique, pardon, frère Yves Kokum, il y a une polémique. Il y a une polémique. Donc, on a placé des musiciens chrétiens nyonso au ceinture qu'il y a deux frères Moro Bayembara beaucoup plus Bible. Donc, ceux qui ont eu au côté de la Bible, au côté verset. Ils ont bandé wana mi balai. Natangelo des gens l'ingina lobagaka. Yo tangi ba kombo ya ba Moïse, otangi kombo ba frère Mike Kalambai. Otangi ya ba frère José Ndita. Tozoye ba te siko nani ba lobelaka mingi Bible. Ah. Pasteur Moïse pas lobelaka Bible est trop. Mi balé oyo lobi wana bana. Nakola na maboko na yo, na yekola na kilasi na yo mosungi moko yo bapesinga yo. Eza se yo molimo santu, motema na ngai ezoka baputa, moboko linda ngai, kilasi na ngai yo. Nasilisi nanu koyekola te zala na ngananu. Masolo na ngai, oyelongola nga pongi. Na betela ngonani yaya nalingi yo mingi masolo na ngai oye kitisanga moto na betela ngonani yaya lobelanga nanu onyoko tsanga na polémique. Voilà, merci frère Héritier Kamanda. Donc tous ceux qui ont depuis la moi souka molo molo na souka émission na biso orchestre Vase d'honneur n'habité album na biso ils en a commonini et puis combien de titres. Alors zong sa biso pe mom qui chanson o eza phare eza nini na kati album. Chanson phare na kati album eza awa. Tant que bandi préparation et à studio, selon groupe Vase d'honneur, Tolobaki chanson phare eza Adonai. Mais na kati maxi single oyo Adonai ezate to bombi ngona. Hein? On eza ba conseil ya ba ndeko Divin, ba ndeko Lévi, ba ndeko John, ba ndeko Timothée, to bombi Adonai, to bimisi chanson phare awa. Donc tant to lobela awa to betana lisolo Vase d'honneur. Au moins, dans la Vase d'honneur, moi, je ministre a été. Dans la Vase d'honneur, moi, je député a été. Dans la Vase d'honneur, tu as un bateau, tu as un batata, tu as un combo, tu as un orphelin. Parce que le sang, on a bichon, on a un pambole, la bichon, on a musalo, tu as la musique, papa Yves. So yo nzamba sali internet, c'est comme un mouninga, on pas ni bichoté. So ki nzamba sali internet, so mamoutou, on pas ni bichoté. Chanson phare eza awa. Maxi single na biso eza ya 4 titres. Tozana awa, toana maloba motema, tozana générique moko eza wana tobombi, tozali lisusu na tondi yonkolo. Donc soko yoki awa, oyoki na tondi yonkolo nde oko comprendre. Oko comprendre nini ezolo ba manakata maxi single wana. Vous êtes déjà à niveau nini? Est-ce que son ils ont déjà vidéo bilo koni truc au monde oyo na katia orchestre Vase d'honneur oyo ba memeli bana na Nzambe et puis rythmique nini ya mutu ya na katia album awa ezani studio to arrêta ki po makoki ezate nazo potana na ba effort personnel hein
soki toleki na émission eza mpona kosenga soutien soki tomona bosoutenir bato balibanda na mokili po ayemba yo abwaka yo bomeka mpe komise nanu mbongo mpona vase d'honneur. Vase d'honneur aza na batalentier même du côté instrument même na côté ya bayembi vase d'honneur aza na batalant. Alors studio soki toarretaki mpo studio esenga mbongo ebele toza na bason oyo eza bamaquette me nano esili te bamixe te mastering te eloko te ezaka mutakala bongo me nzembo etikali tosilisa eza générique me miniti oyo makoki eza te donc yango nazolancer appel naolancer communiqué na bato oyo bakolanda émission nzambe asimbi na motema ke basoutenir vase d'honneur. On est là yo oyo yoki awa na YouTube koyoka ngo ate pona yo soko oza na makoki kosunga frère héritier c'est trop dur sunga musala nzambe pour frère héritier oleka mais vase d'honneur ezala pour vase d'honneur totambolaka na esprit ya leadership te oyende leader na vase d'honneur leader azara te soko ki single na biso oyokaka ezele wa liboso donc soki nayembi kutu mwe beleza po bandeko balingai nayemba na ngai moko ndenge nayembaka nzembo moko to mibale le reste bamusicien groupe nde bayemba te président ezele kwa liboso mitalisa pena oyo ozali ndo omoni bandeko mosusu même générique bato mosusu babandi yango nga na yo okota na kati. Donc c'est juste ça toza na posa ya bato bondima kosunga biso po tozwa moyen kosilisa œuvre. Voilà. Tozwa moyen kosilisa œuvre. Dieu aime celui qui donne avec joie. So kopesi ne sengo nzambe akokanisa pe yo ba génération nyonso tu ya bomo peut-être ya bana na nzambe akokanisa yo. Pesa ne sengo wana tai pa yo wapi ya kolona. Ah nzambe akozungsela yo ebele po musala na nzambe elekaka en vain comme ça te. Donc so kopesi lona awa nzambe akokanisa yo tebe bele bokenda kokota ba boîte ba hôtel bokabela bato bambongo ya ofele ya pamba mais na œuvre de Dieu sous côté loboko kuna nzambe akosalela yo vraiment makasi là je tiens à vous signaler ezali maloba oyo ya nzambe atikela biso vraiment il faut tout sunga mosala na ye. Voilà frère héritier de Rumina Souka ba de robota la biso ba retenir nini ya mutuya on a émission lelo le peno sona ba chrétien moko ta la biso numéro de téléphone na yo adresse et pas bande ko le kapé na ba o bazana bila kitasa examien na Souka to Souka na loyembo ya vase d'honneur moko atami balé aussi des chansons aussi il y a bah musicien chrétien il y a mboka na biso pe examala mala. Bon merci ya liboso mot de la fin nanga ezali bato baye baka frère héritier comme adorateur o bakanisa ke frère héritier atika musique atika te azali vraiment azali azo continuer toujours na koevrer eloko liboso nazo senga na yo o nzamba pambola yo na mbongo kozala serviteur de Dieu ezaka te otelema oteya oyemba mais mususu oza serviteur de Dieu musalo yo osalela nzambe ezaka a partir ya mbongo na yo osungaka nango basali ya nzambe osungaka nango musala nzambe yango na olancer appel na yo oyo oza na makoki ya kosunga vase d'honneur asilisa studio asala ba clip asala ba CD asala ba affiche makambo belebele frère héritier yeyo numéro na ngai ya téléphone ezali plus 243 80 860 89 08 plus 243 80 860 89 08 eza numéro WhatsApp wana atoza na poto oza wapi so komelinga na WhatsApp okozwanga to numéro nanga mususu ezali plus 243 84 86 47 750 donc soko bengi ngai okozwanga si facilement sur Facebook soko beti frère obeti héritier Kamanda héritier avec lettre T à la fin Kamanda oromona ngai to na page Facebook ya vase d'honneur ezali vase d'honneur musique HK musique vase d'honneur
okozwa biso wana omona bacommuniqué nyonso ya groupe elekanaka wana. Donc toza awa tosala mosala nzambe. Vase d'honneur esimbami na ndeko Trésor Ntumba, esimbami na ndeko Divin Niota, Lévi Mwimbi, Consola Bassazawana, Timothée Solo et le pasteur Guilain. Mais nazo le kalsusu ya kopesa bambote na ngai ya trop et pas ya pasteur Blanfi. En tout cas nazo senga nzamba pambola pasteur Blanfi na église mobimba na offre o basali biso bota l'église ya kitoko ya propre na komi na Bumbu. Donc ça to vandi na ba son ya ba instrument bozoyoka eza à cause ya pasteur Blanfi. Ya sungi vase d'honneur na o ya koki nango. Apesi biso espace to sali émission, espace ya ko répéter, espace ya ko beta musique. Donc toza awa. To sengi pa lisungi na yo. Lisungi na yo bandeko bazali vase d'honneur ezali et evrara. Soko lingo zo ngapeli lisusu na facilité soko za na moya ko atteindre nga na téléphone te benga ndeko Yves a rejoindre eza pété. Eza pété mais en tout cas nzamba pambola bana nzambe nyonso. Nzamba pambola bana nzambe nyonso, nzamba pambola John Panzu. John Panzu, le manager actif. Manager was actif à tout moment où il a sali que to vanda ndeko Yves to sa l'émission. Nzamba pambola ingénieur Morlin. So wana boyoki ti ezobeta bongo ingénieur Morlin mutu asali so wana lito ya pasteur Blanfi. Donc nzamba pambola bino ya trop, je crois on a zaki na ngoya oloba yangwana. Merci.
ye nakosanga nanga libosa bonzambe na yo salelanga yeso yeso salelanga yeso yeso salelanga yeso yeso salelanga yeso yeso undelanga yeso undelanga yeso yeso undelanga yeso yeso undelanga yo longisanga yeso longisanga yeso yeso longisanga yeso yeso longisanga yo merci Jésus nalebi bya bisenga senga nzamba londe nalebi bya pesanga kabelanga bisenga senga yesi moko nini ye bato bakolia pe na nsima na ngai yesi moko nini ye bato bakolata pe na nsima na ngai yesi moko nini ye bato bakovanda pe na nsima na ngai nalebi bya bisengasenga nzamba londa ye lokotanga yeso yeso lokotanga yeso yeso lokotanga Jésus kotika ngai te lokotanga yoyo tombolanga yeso tombolanga yeso yeso tombolanga yoyo lelelelelele mesa wafako lelelelelele mesa wafako watitishina watitishina nsambi watsenzelela watitishina watitishina nsambi watsenzelela yeso yeso lesa mukatanga lesa lesa mukatanga lesa lesa mukatanga lesa mukatanga ye lesa mukatanga lesa aleluya chilobo chilobo soki nazoyemba opekisanga te oyebi te bisika nzambe alokotanga soki nakoma kosambela opekisanga te oyebi te bisika nzambe azwanga soki nakoma kobinabina opekisanga te oyebi te makambo nzambe asalelanga nzambe nazobinela aza nzamba bosolo oyo naza koyembela yendezanga libela nzambe nazoyembela aza nzamba bosolo oyo naza koteya yendezanga libela lelelelelele nalingi mobala oyo mobala oyo